Bonjour, peuple congolais. N'a aussi la vidéo nangai par rapport à un message sur la toile, la vidéo. Au bazo service, bazo kebisa Moïse Katumbi, misos bazo bayate, misos bazo finga batu, bazo finga ba congolais mususu, Jacques Ndala, Francis Kalombo, bomeka koyate, so boye to kobeta bino. Donc makambo eleke belé na kunani. Gaza na lobelo komoko ba taliban vraiment bino bo kanisa tibiso banga bino vérité penza bino mja bo kanisa ke bino nde bo salwa na Congo do bino so bolo bikande soki ministre soki chef na bino lobaki ke bo salama po bo diriger biso nde idée na bino nde makanisa bino yake bo diriger biso nangwa mwana bino Congo na ba tata na bino na ba mama na bino Congo na bino bo ba ayant droit. Bon monter Congo ba kabola bitati. Ça veut dire mon amtana mon pandina. Mais pourquoi vous voulez donner la loi, faire la loi partout, que tout le monde s'incline? Batu nyonso souffre ba tosa, ba yoka bino obino bolo ba po bino bo banani. Bono na zoba ya Félix oyo, azanga mayelo yo, azubo konzina mboka na biso na minicho akaboli mboka bunagane ke ba ruchuru ke ba boyekei. Nyonso na leto dundango futo nzimango parce que ya Félix ndeko na bino. Et ya Félix muto bino bolingi. Obino fo bo imposer biso. Bon Félix azubo konzi na Congo catastrophe en catastrophe. Aya leba tu ram on a kutobeta bisolote. Congola leli mbongo kosombela bana ne mapa mbongo kosamwa wenze na tout bakati na ram. Explication ba pesa te nini ba pesa te ba telemi na mbongo eza bongo. To si Félix a dit que dossier 100 jours, to meli to dundiango. To si on a te Félix a memele biso Kagame ti Kinshasa, fobo dunda. To suki on a te Félix na ba M23 ba rebelle oyo ba katimboka. Ti na Kinshasa, fobo dunda lisu yango. Soki yaki candidat musubino mbobo bayu bato. Bino mtu boyebi okebisa bato. Bino nde mtu boyebi oyebisa bato ke o kinganya koma awa te Pascal Ngi Félix te. Mais oh nyonso Félix a sali batu ya mabe wana fu batu ba accepter ngo muta loba te muta a sala vidéo na a revendiquer te muta contredire te malgré kaza congolais parce que bino bozo imposer biso to linga Félix na kanai. Mais nyonso ya mabe oh Félix a sali biso to na eloko loba te to na revendication au sala te to na contradiction ya ko sala te to na mais finalement pour ko étouffer ba ninga boye bande chien. Le maréchal Nenkongo peuple ma boma tala rakai ba batration bino bo lekisi obi ke bo lekisi bino fama bo lekisi bo moni ke bino wa au sommet ba peuple musu ba un espace na Congo te bino de ko bisu sa ba peuple tala ba mboa ba ta salité o na fils de pute ya dinosaure avait un finger à battre yo dinosaure quand ça yo ça a des vilain alors comme monstre hein tala kaki ya dinosaure pour moi na mboa oyo hein trop c'est trop mais pourquoi tu me vois banane bande de malades hein bokena katanga awa kasumba lesa bokomisa ngo fief na bino ba kolombo ka bana no ko lobate et puis c'est malade ici c'est fils de chien bala ba kinganya ko bala mbushima parce que vous êtes quoi non parce que vous allez rentrer chez vous là. Tu voulez foutre la merde aux autres. Vous on appelle la bino. T'as un peuple nomade devant ça, c'est pas ninga kimia. Hein? Bino beaucoup banani bino na Congo pour ça va tout kimia bon. Hein? Beaucoup banani. Hein? Banda Congo et banda toyeba Congo. Tout le monde a président échoué le quoi bino. Tout le monde a tout le monde a ben imbécilité Félix a servi sur la mboka la biso. Nyonso total la pop biso to banga bino. Regardez-moi cela. Bino comme banane. Peuple congolais. Place nyonso ke no voter contre la téléphone au kanga. Bulletin en photo. Aussi son photo kangi bulletin en photo. Bima na photo to sabati. Soki Félix a triché. To ko panza ba bulletin na mokimumba ba sa calcul. Félix a ko sambwa. Photo même mabato ki budi likolo. Trop c'est trop toi bana binote. Tout ça bana binote. Hein? Mboka lesa binote boya propriété privée la binote. Bino mo comment ça se baninga kimia boya ça nini? Hein? Eza nini? Oh!
soki bo menacer mutu na mabela bakoko na bino bo menacer mutu na mbushima na kananga da chika pa place ozo bino bo menacer côté nyonso Félix akoya ko sala campagne peuple congolais bo bambe mabanga bo olole ku tusutende bo olole bo bambaye mabanga bo lapideye na mutuka ne wana bo panzango mboka ne za ya fia Etienne te mboka ne ya ba Taliban te problème bo ça baninga kimia bo problème nini malgré ma ben nyoso Félix asali ba congolais malgré ma ben nyoso Félix asali na RDC Félix soka zo bima na pouvoir zo tika mboka ya okata muto ya koyana sima Félix il faut banda ko lukandeni ya kuzokisa mboka na mobimba faut banda ko lukandeni ya kubimsa rebelle wana place baza il faut banda ko lukandeni ya ko ba catastrophe Félix atiki nyoso na bomo na ngote vous exigez, vous imposez. Bon, la paix, bolingate, n'exana deuxième mandat d'un miracle. Depuis le moment où vous avez bino un monopole, quoi. Bino au-dessus de tout, de la loi des hommes, de tout le monde, même de Dieu. Oh, vous avez imposé, vous avez zalawana. Parce que bino bolobi. Bino bon, bat bokumba, bino babi ke bizengi, bo baloba, bino taka bat boli en bois. Taka bino bat boli en abino bois. Bo bat. Bo bino bolo, tira bat makele bayoka. Ou nous solo finge bimba mamani. Boki na tonga lelo expliquer bino bibé ba mama bino ba mboa ba makak bino boleki si vous avez débordé prendre conscience de baninga kimia bongo Félix aketina est ba yambi Félix après que mabele na ba katama après que Félix a katsa mabele na bango ba yambi ye mais bino ba usaka sa tu kimia bino bo mona batoka ba masama papa na bino bino bo mona nzeba kongole ba ne lokolo batena mboka la mongoboko bino bo imposer bino de bo konzi bino bo ba nani bino ba de rien du tout oyo bino bo ba nani ba de malade de fou oyo bo ba nani bo mitala na mpenza elo ni bino ndo ko imposer pa bo leki ba nini bino bo leki ba pa muso na nini ba de chien ba de batracien bo leki ba nini il peut me katangue ba ko imposer bino mboka bino mokoti so ba libino lo bon ba comportement na bango poubelle bon l'axe bon que vous êtes chez vous foutez-les dehors ba songa para bango c'est peuple nomade qui n'a pas de pays ou qui n'a pas de provinces bon son qui sa bango bana pana bango ba ke sa loi kuna OK na ba tout que oh so ka eto ko salebo qu'il rentre chez eux c'est pas des malades des fous ba songa na mboka la bango. C'est quoi ces histoires? Comment on peut cohabiter avec ces fous comme ça, ces malades? Bah égoïste qui veulent faire la loi partout, supérieur aux autres. C'est quoi ça? Allez vous faire foutre, fils de chien. Bonsoir, naïe pour répondre à la vidéo où il y a moi na mboka Congo à Sali pour c'est la vidéo qui ndumba yiwana. Et puis la répondre les sous parce que on a pas na répondre les sous na yo répondre parce que na moni bo c'est sous vidéo nous sous boche ba vidéo na kala on a ça qui témoignage il y a viol na âge à 4 ans etc. Nana c'est bien le quoi. Bino kwa bino bon on a peut-être beau vidéo pour ninga sous boche ba vidéo na ba violer na 4 ans les ongi qui zongi. Bino kutu mutu bozo courage bo finga basi nyonso ya est bana nyonso babota na est bobi baba bana babota na fu ya viol baza ba maman bon baba femme violée bon baba malédiction bana viol et bon baso bo finga ngamoko esani nana ka représenter légal la basi nyonso viol ya Afrique nyonso ngai yo représenter la bana bino boka na ko wanga na passé na ngana ko wanga na passé na ngati c'est mon passé ah oui beaucoup cité bobi vérité mais c'est un passé. Et bien, nous avons 5 ans après, nous restons sans eau, sans électricité, sans route, sans social, politique zéro. Et ils veulent revenir. Vous voulez revenir où? Kalambajou, comment ça redit les bébés?